Olingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Beaucoup d'années n'a dit mon oka. Les boss. La monarchie na président Emmanuel Mbangu na papa Maningila ba onyo sbatinde le mbote vraiment. Ya sol bunga ba kutindele ngate ro côté penza ata papi njekele papi. Akotindele ngero côté njekele penza papi njekele muntu na ngai penza. Njekele okai souci makasi. Ya sol. Pasi pona papa mukwata. Na utavana matana ya ana kutana ne auti banki. Ayibisinga lobina yoka ki papa mukwata kufelaki. Atubaso okomi Kishasa pese ba me condoléances penda yebisa e ba me condoléances na ye. Ya sol. Sali ma. Yoka ki pasi makasi yeba la ki fatigue tamboli auti banki ozonga ndako. Tellement bina mo matatu soleil mingi te. Boni kuna ndako kasi. Maître webi makambo ndeko na asali na poto wana asali mama motel. Maître doc c'est moto. Kenda ko bambolo mondele le kofi awa ba mino ba bolola ka wane lungu ba mindele ba lekisa ba so ya jadura tu pape maningila kop na eti utasala budget ya mondelo meki pa jadura kindi ya jadura kili kofi awa ba moto abukani mino nyoto daka moto ma bolo dari ba mindele ba lekisa ba so sana tu papa petit saka ya tika biloko wana hata ninga dali ko bata bara yo na polinga te oyo ponela mobile hata la kuponela te kati moto ya jari moto na makofi likofi na ngombe apa aliko mi moyo pone bolingo ekipaka bolingo makofi pesa na bien mais hata ande moto moko jari siri te azala ne bo kasi to sala boni uta ko jonga na frate to ko da no azana awa yo komisera ka pa mu ko ta message ne har kambote akwebisa Natasha mwana kuputu vile koto za kelenge tande ngoko lukwa ba sukori yo na savo ngo bina kangweni savo liquide ba sukori yo na savo liquide wana ba tio wana na rabu savo liquide kuna liquide kaka liquide savo liquide kaka atuka kape toko na ina poto wana na tukula kaka na savo liquide kaka pinja savo moko mara mweza kana furufuru bele tana furu penja savo waka bonga ele biso angote poni yo ita yo se bakangi muyibi na monien yo foke ndo lube azote hotel longo kwa mamwa alubila mboso uyibaka makambu lubaka yamoko mulieri nanu songa tango azaku luba muntu nyoso azaku yuka isala mwana mke azaku yuka achaka lansi fwa bongo ngai na tsa song nani yo iba tina na bali la hotel mbongo ngole na sumba ta makala na ngana tika na zivi na kepese pa bi bongo yo yiku futi la isika maibi mama kwate bonjour mai nada mimi wa kwata famille bino bolingani te on a moni makuko papa nini ya famille bino bolingani te nini ni wana luba bien mama ida ema ba famille biso yoza mosa pa mukwato bana yo zela mukoma ba famille bino ngana makile simba te mama ida yo mtu kabisa mama ida ngana makile simba te bongo za kusange moko mais ça kusange mota kota makamba kata buta yo ya mtu butanga patu sala groupe mo ya ngayo katinga ba age no bona ofandele mbali na ofandele mbali te ngana za femme d'affaires bando yemba ngana ba misi kala tielio abenga tieta yita kitambala rouge boelo kwa mtu ba nada oyo swali fa yeto yo luba makambo ndama mama ida mtapia ngakanda ba chumsila ngakanda na ngai omoni na butuli ngakanda mama ida kuma na isikana makambo ine ngwe za tete pasa massage kansi aza kuswanisha ngai mpona nini ngati kamnene biso munene za kukuza uzomona nada uzomona uzambate ida to nada badada ade sana kati luba ngai na lungwe da wana ya ngai na lunguli pai iloko ya buye ko puis pute patsuki nyoso na sali peka boy baninga batanga ta mutokyo to tanga moto tande zo kata ya modele na onde kata na bongo kama una luba ina tali tika mupepi kota bongo itali wana fenêtre kanti bimisa mututi nada nini oyeri bongo yoni
peka nyonso ifungwa manana. Ngaya mwasi na bwa kama maiga na lokwa yote. Sala mtu abwa kama za sa kwa mkwata kufila yo. Kama mwasa mtabwa kufa wewe bebe bwa kufa ya mourra sur scène. Na mwasa papa mkwata. Nada. Oye utola ngata oye utulaita. Papa lekingana ine bisoma kama mwasi na mtazo au nini bwa. Ko yango yifsa na kufa sur scène. Monga ke Côte d'Ivoire. Boyo mwasi so Cameroun to mabo ndozo abona bapanjo. Biso akingo mono bimino lemo na kufila tata muntu ikumisa yo boyo bang batata baninga musu. Mama Ida to abasi basi na obango te. Oki na obango te to abasi basi. Yope utia mutaka na pesa basi. Mwana ya tangi sipeki. Ngeke kochi. Utala nga bimo na dragon. Kaifa Mbappé ba léger tikasi. Bo place ngenda so papa yom baina ata papa na message na ona okende na oti. Do yeni nini kasi luba? Na ke luba boyo. Omonde za boya famille na bino bwana bolingo te. Basen. Likambo za wana papa Nzange. Asola na mwana noko na poto. Teka lupango. Te, asola na mwana noko na poto. Ngapi mamu. Batindeli yo, monde uchoza na matango perda tokufela ki papa leki musuzu. Liki na mina mbala. Matango tulela ki na bibwa. Oh ya bibwa wa. Batindeli alamki. Bongo ni. Noko na poto atindeli yo ba mes condoléances na o. Ha. Fungola yo moni ya ulata ngokuna. Atindi ba mes condoléances ye kuna na misu na ba olobaki no pesa papa mukota ba mes condoléances na ye batindeli yango. Ya sulieto ya pantalon. Ça va ensemble ba mes condoléances bo atindi ngoma na mnoko ba obala misu na ke pesa papa mukota ba mes condoléances tenga no bi yo ka papa Nzange wa andimi okana na mo Audrey asa mo Audrey ke kula za kusabuta. Loko sabuta sela ngo kula ketu. Nzenze mpo ni biloko nyoso euta poto yeso azu yango il faut pesa batu oyo bakuzwa te. Hein? Oui, comme 40e fois. Asa likamba. 40e chiffre ni no bi 40e fois. 40e chiffre te. Ils en nombre. 40e fois uyuka kimkolonini. Koma yango komite kuteguna na légume mususu ménage. Papa mukwata. Bakolata ngo biloko na yo biso fungola misu yango. Na ye na transport na ngamoko na ka ko komisa message likam na oye biso batindelo ba mes condoléances na onde za boye yaki akopesa ngango sinote to ukabwana na ye ukamata na yini sinyo bongo ukamata fanga viba mes condoléances wana te akusa yo mingi akuta ngapona nini akusa yo mingi mwana utinda biloko ye ifo anga ngango eza ye asa mtima mabi na lubaki na utizala mayeli na ndikuna yo wana zile na kena kutika yo kena kufunda zunga no yo beta na beto na place zunga nasa ukanga ndabu kulanda ngate nalenda otekwani so luka kubunda na ngamno yona ukabula na yoko beta yo fana keno beta makati na yona ngai mabotuli yo ba me condoléances na yo kuna ngai muntu na botuli suba mwasi responsable azo dépendre yanga tala capable oy nani capable yo nga capable mona wapi loboko ebunga monoko aloboko katalo teke yo kwanga alibite vitalo seba inzembo ebantogo yo yaka kobina obe fana nga yawo toke fana bato mususu kobina te okwako olata wapi okwako kobina wana otako talisa ngero kono wana otako banini aloba nzambe akufa mpona biso maswanisa biso ti baleki nzela baye kotya basumale ebembeni ebembe kuta timote na bible bato balobela yango toke bibembe apapamba baotyela bato bamaki bibemba banani otakulu bawana nada kambanga na nada kotuna papa kulu tuna obindi na omisela na makambo nanga o biloko odakotala ndana ndakakanga eki eza famille bopanzana te nzambe alingaka kimia lelo ça se lave en famille nakui nosana ebi na fili asalaka lenji sali wana ngamu nasakana ye nango te ngamu napakolaka yango potopoto te ngamu nabebisaka yango te mpona kende osukula yango na famille yali busu son excellence ziango imvunzi likofa tiango kabwi pete kenda na yiba te bishop amet kuke bashadak mwana puto apukwa atindilanga namuna yango te afi bikembo ya réveil da siva alobi papa bubanga te bofete namuna feti wana te oyoyo mwana ngamu na bukula
ngamna kolisa mama ya kufaka akenda poto abana vande pananga bamineli fire akutindira ngai yokendo kanga ngo etanke ki na kangini no jako tunanga na kangini ndo sa sambra kwa nino ngana ndo sa sambra simeki ibungi nuzala bumoko nuzala family so bana bazali na mputu batindiri muninga ikuli ali pesa muninga kuli wana isali teti humela yango sikawa nani atindiri okoli eska Natasha tia yawa alibina ngata iri okoli jise koli azali boma jise koli azali boma mpo abatindila eko mukwata ojako kamusanga na ukamusa yo ojako kamusa na ukamusa yo kama doya ozana na mama madobi kemu ile batindaki babatindela kwa biloko nona poto ngana pesa wote gimono katini biloko na pesa yote yo pesa biloko gimono yo ta biloko na yo pesa biloko gimono si na pesa yote o pesa ngowa sika yoko nino batini kwa ni biloko koka buza yo kana gofina ndako oza nani kamoni papa tama kole lemba kula lokyo bapangusela kama fuba chaque jour yaya singa famille bendanaka ikatanaka te mais lezo bendana ezo kata bona problème nini hapa mbosika no makama bobo papa na yo akata dikam papa osali nini papa tika na osali biloko do sala ko ati akide droit le public comme quoi ta ça ezi public osala ntile public ezi démocratique retire ezi démocratique bakisa ngo démocratique bakisa ngo démocratique ezi public démocratique comment de la monde comment fidélité de la monde c'est la charité sali mabi sali bien gama sali no mwezo no ningo yebisa na yeba ka c'est ça ningo oko kaseke eloko yo jako kaseke bimsango eloko jako lukapo na ngoko kwata na kozwa ngo eza yanga batindela ki yanga eza yanga kwata eza nini batinda non non ngocha kana why nada eza nini why nada yo bingina nada bingina nada tako nyaka mwana nada ya nabo kwa mama nasubi na bilamba na okotambola nami subeli na okotambola te mama ye nasubi na bilamba nakotatola bambata bolikolikolo mpe zwi yo te ntina osisa toke kuna mpona kimi te ngai yo ala fangi nakimani kindoke kokota ndokufika pena tingo na 12 okotala pena bwena tokamulwango kotisa ngana ko sanction makolo na papa kutu oyo eza famille mponi bozwa boyokani te nada makambo nini oyo yanga batindi na vi yango te biloko oyo batindi yanga na vi te ezali nayebi makambo na bino te bana papa kufa bolinganga te na famille nana lingo te vérité polele nalela panta bolinganga te na famille naoloba nyonso oyo oza papa mabe oza papa kutu mabe oza ndoki ngai naza ndoki ngai na bolio ngai na bolio okola yani mabe na bana na yo boza bandoki mwana mobali azala bino bana baboye te mwana mobali karashiko balaka te obalaka te nada bolinga papa leki te banda papa kufa te mwa mabe ochipoto elingani ata balenge sa pambo papa ni génie oza mwana mabe oloba kasi poli yo ozokotia tata yo tika nada nada eza boye mwana afandaki awa na nsima mutuka na banda otanda bilamba na oswa pene mibali nayoki jour oyo mwana ne oyo auti poto aye aoloba na yo papa mokwata abike batindeli yo bamecondoléance na yo euti poto bapesa yo yango ne papa oyo nzange apoyo abe apesa bamecondoléance te azolata yango eza bamecondoléance asambe basamba mecondoléance batindili nga yoke nolata Natasha yaka nazali tata na yo lobeli ngai bosembo okisanga yo
Soko ba me kondelea tango ezali na biloko yaki na ngwana binisa to pesa yesu. Mais papa na pesa ki ba me kondelea sango yo pesa ki ete. Yo pesa nga me kondelea ta pesa. Yo pesa nga Bata to bosa na. Soko ta ba kondelea tali wano jana. Kamata pesa yesu. Pamu kwa. Ah. Ba kabolonga ina fali. Binisa c'est pas. Non mais là pas moi. Ana ofanda sute. Mama Ida. Ana oki ofanda pas bino ofanda suna mama. Mais condoléances wana mtalata uka wemba. Na concert à Jésus maniqué. Oye presque oye ma mes condoléances. Quel pardon. Yo là ta ba Kamba mikolo mama mikolo. Est-ce que mes condoléances? Le Na ile mote mais eza Chigolo. Yo pas cause am commission pour lata mes condoléances à base. C'est là. Mes condoléances c'est le roi surmonyme. Ya félicitations. Na bien papa na nikela. Sirmonyme. Quelle soza oa chose imbécile. Te kila kuta leke na malele. Ah bah sirmonyme. Leki on na malele copine. Comprendre yo kamilio pas sumi. Mini lo ba nyama. Au moins mes condoléances eza muto azo compatir mawana muninga. Oui. Au moins quoi yo kufelaki. Yo babaki na ko pesa ba me condoléances. Eza elamba te, eza lipapa te, eza mbongo te. Au moins nde baloba na batu soki tokomi na nouvel an. Bonne année, eza la mbongo te. So muto azui diplôme, nde baloba na félicitations, eza lokola souhait. Muto kaboli mawana yo, ayebisi yo papa mukota ndeko. So kaboli mawana pi papa ya papa mukota yo. Atina ni yo ni mbongo, ni eloko. Condoléances c'est la paquet. Comme la famille. Gerolo kikongi, gerolo kwata, bila la kufela kitata, batu baja kwa mse. Nana zana matanga, papa nanga kufa. Patrick Baraka, azana Lubumbashi. Tendai, ya mama Rachel Bongobai, Malukanga, Atanga photo minene me kisongi sera ni mes condoléances na yo, yango na so ban ferro. Ozali ko poli. Mais condoléances za kwa. Moto ya aza en vie, aninga kufa. Moto ya ngifeli. Moto akupeli. Ne ba ba ne me Mes condoléances. Donc kaboli mawana yo. Bango mes condoléances. C'est nous on a mpututi comme na sasa ya. Ve jali mo kona feti. Kama loba maida yo pe. Nada ozo sana ngai. Moto aja ko kabolo biso ye. Nada. Ozo sana ngai. Papa mukota. Papa. S'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Olingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV.
ndenge oyo osiki oyo kitoko. Papa, oyo senga. Oh, kasi na kani ya suki. Mais okatinga suki. Papa, omona tokatinga suki. Oh. Oh, papa okatinga suki. Tina dentiste. Okatinga suki, omona ko singa babandi papa. Okona singa babandi singa babandi ko songa. Omona ko singa babandi. Okona suki na ngapa papa, okatinga suki okona suki. Okona suki na ngapa ko. Tuta kuza. Papa ko futa suki. Sai te mama. Oh. Papa futa suki na ngai. Papa futa suki na ngai. Mama, akufuta suki na ngai. Suki na ngai kibo ete. Suki na ngai ko. Na yaka sali sama senda sali nga suki. Akomi singa mabandi. Akomi so mabandi ndenge nini? Akufuta suki na ngai kimbia sasa na senda suki na ngai ko. Mama, akati suki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama na ngai. Tala produit sali. Zazu. Produit ya kala. Basali la mosusu te. Et kati yesu de komi ngai. Na sala ko suki na kata suki. Non, katanga suki te papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où il est levé pour dire c'est la suki. Donc quand vous signez, nga suki na wana yaka awa kala. Bakata nga suki te. Tala nga de kuna koma na suki bede tala. Yango, moi c'est tout le point où il est levé éviter. Et nous va aussi la suki na. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solichez Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la suki na biso. Olingi osabone obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV.